Bonjour, bonjour, bonjour la Chine de Karine Mokondi la baronne. Yango botika kakombo a Karine Mokondi te. Ya solo, papa de Suisse nandimi ya solo. Papa okito nandimi. Tant que Karine aza na mondo ya nzambe, baotika kombo na ete. Yango ezalaka, Karine alakisi mobali na ye asika. Me bino pe bolakisa mibali na bino asika, no? Yango balingaka bino te bolakisa mpe mibali na bino asika bolakisa mpe mibali na bino ezalaka Karine Mokondi baboyi ye Karine Mokondi azwi mobali asika Karine Mokondi alakisi mobali asika Karine Mokondi boye Karine Mokondi boye yango omoni ye aza importante Karine Mokondi na société congolaise. Karine Mokondi aza importante na société congolaise. Karine Mokondi aza importante na YouTube congolaise. Bondima ngo. Bondima ezala balobi journaliste chroniqueur na chroniqueuse. Bondima ke Karine Mokondi aza très importante na société congolaise. Eza vraiment parce que na moni natali na non. Ozika titre kabambi a titre bambi Karine Mokondi azwi mobali ne asika Karine Mokondi alakisi mobali ne asika yango bino pe bokolakisa mibali na bino asika mukolonini bokolakisa pe mibali na bino akala mukolonini bokolakisa pe ba ex na bino mukolonini Congolais ngana lombisa Karine Mokondi te ngana linga suko na santaka makambu na ete entre temps obambi kabambi ya titre munene Karine Mokondi azwi mobali ne asika me bino oya bino ya sika baza wapi ya kala pe baza wapi Karine alakisaka ya sika alakisaka pe ya kala aboyaka na ye pe alingaka na ye me bino siko toyebaka te soki bolingaka toyebaka te so bolingaka u boboyaka tomona kaka Karine Mokondi aboyi mobali Karine Mokondi baboyi ye Karine Mokondi babengani ye Karine Mokondi azwi mobali asika nzambe na lola 2020 bokotika Karine Mokondi te kaka Karine Mokondi soki azala penza motema mabeme tous les jours miswaka kuta zwaka ta pongi te nzambe na lola boza makasi boza na makasi na kombo ya Karine Mokondi meme muninga aza na matanga meme muninga akufeli yaya na ye kaka Karine Mokondi bandeko awa nini eza nini muninga aza na matanga akufeli yaya na ye bino botikaka kombo na ete kaka Karine Mokondi alakisi mobali ne asika Karine Mokondi boye Karine Mokondi boye Congolais en tout cas napesa nanu mbote na la Chine napesi mbote na papa Okito napesi mbote na papa de Suisse napesi mbote na papa Dia Mputu napesi mbote na Liboma Mokondi napesi mbote na mama Nana Mokondi napesi mbote na mama Kabibi Mwamba napesi mbote na mama Nicole de Belgique balobi yende napesi mbote na mama Jackie mama Power mama Jackie Power yaya baleke bele yaya mama ya bane bele mama adoptive susu ya Karine Mokondi ye wana to bambi makata bon à suivre bon napesi mama Greta de Panama nazozela bonsoir à tous bonsoir maman batata bandeko bonsoir à toutes et à tous. Voilà savon noir ezolongola ba bouton
ezo soigner ba bouton, eza savon naturel, eza hydroquinone eza na kati te. En tout cas, aucun hydroquinone na kati ya savon noir. Et natieli bino po ngai so nazo sala publicité ya savon oyo parce que nazo résultat nango. Nga moko nazali na ba bouton naza so na ba bouton te. Mwana na nga ya mwasi azali na ba bouton et depuis na somba ka savon oyo ezo sala azali susu na ba bouton te. Donc nazo loba na bino bao bazana posa savon oyo bo benga mer fashion bo commander savon eza nango cher te na koyebisa bino prix soki bo bengi mais na kokolo ba prix awate ba mama o ba commander ba yebi déjà prix na bango mais ba lobaka prix ya biloko na kati ya publicité te bo bengi na kopesa bino prix nango. Voilà ba mama na tieli bino na l'huile wana soki osokoli savon il faut que ça la 2 fois par jour. Osukoli na tongo, osukoli na pokwa. Osukoli na pokwa, osukoli na tongo. À chaque fois lavage ya visage na yo, il faut que tiaka l'huile wana. Mwana nanga salaka nango boy. Asukoli atika aumelaka na sa de bain. Anike elongi na ye. Et nazo conseiller bino avabo sokole elongi. Bo niki na elongi, bo tiki na réagir na elongi. Ndenge nga na salaka na tongo so na oke musala, na sukoli nanu. Na sukoli nanu. Na sukola d'abord elongi nanga na sukoli elongi na niki nanu minu na niki minu bona olakisa bino tende ni bo nika minu mais boyebi ndeni bomo bosalaka mais le plus important o tiena no savon elongi o tiki nanu ke réagit na nelongi après au rincer ango aussi so rincer so sokola nzoto na yo aussi so rincer allez après l'huile wana o tiango nelongi. Après nde okotia mafuta na yo ça dépend. Menga sikoyo na lingaka na tiaka les deux parce que eza l'huile moko ezo sala bien eza l'huile moko naturelle. Donc il faut qu'on utilise deux wana le deux wana aussi so sokole so lingo lala osukoli elongi na bien na savon mais savon wana soki elongi komi nanu esili nanu savon te oyoka elongi eza muselulu. Donc osukoli elongo sukoli so ozo kasu muselulu te ça veut dire que savon elongo tina elongo na elongi elongo bien elongo oyoka pendo zo sentir que elongi na yo savon elongo après wana tango aussi opangisi elongi na yo ale otie l'huile oyo olali nango tous les jours fi nanga sala ka bongo. Il faut que zo ka temps pour na kosukoli elongi. Il faut que ça pas elongi ça très nécessaire. Batu misu bazo kanisa ki ki mobange non mais soko mobange comme kana elongi peut-être soko zo qui peut bien elongité yango ezo komisa batu ba ride ezo ya mingi parce que tozo sala ka elongi ka kwa o tie maquillage olali nango soko la ka nzoto lobi non eza bien te il faut que longola ka maquillage même soko tie maquillage te avant olala il faut que soko la ke longi eza très nécessaire. Donc voilà, ba maman, ba papa, oya lingi savon noir, bo benga, mer fashion de Nantes, ako expliquer bino motu ya nango. Nako pesa prix awate, eza nango cher mingi te, mais ba maman o ba commande, ba yebike eza cher te. Mais soko lingo commande savon, il faut tia ba frère na yo. Nga so na tieli yo ba frère, il faut zongisa ba frère wana, parce que c'est comme ça. Na koki ko tia eza nango cherté na koki ko dépenser plus te que et nazo bozo somba. Donc voilà na sens wana. En tout cas eza savon moko ezo longo eza 3 modèles. Pour nanga nazo conseiller bino bo somba ngo soko lingo utiliser ka ya vert sombi so lingo utiliser mususu wana o so ka flacon balobaka flacon moko kaka modèle moko ozui modèle moko soko lingo zo tous les trois ozui tous les trois après bobo sana l'huile te l'huile wana eza vraiment important ezo sala bien elongi ezo nourrir ezo pesa ezo nourrir po na yo na butu ozo mona eza l'huile ya 100 mm. Donc voilà voilà. Et nakanisi oya ko sepela na savon
téléphone à Mère Fashion échangé, ils ont toujours 07 86 94 93 38. Donc, voilà la Chine de Karine Mokondi. Nalobi bao baza na ba problème à ba bouton. Et puis bao baza pe na bois noir central. Neti ba mama kabibi mwamba baza ba bois noir. Ba mama nana baza ba to pembe ba botama nango. Donc ya eza ya mutu nyonso, eza teka pona, eza penza mutu nyonso. Bosomba ngo bokomona ezo sala po kitoko nazoko sabino te, ezo nettoyer po kitoko. Voilà, boli misanga natangi mama kabibi mwamba parce que aza noir na koka okokisaka ye po na yebi batu misusu na kokokisa te parce que aza mutu amwindu mama nana pa aza mutu apembe ya kobotama ya kucha. Même la baronne pe po na ye kosukola la baronne atiaka produit mususu te emesana na po na ye mais bomeka nyonso so oza na problème ya babouton omeka po osoigner babouton na ye babouton na bino eza très nécessaire pour na kolongola babouton so oza nango na elongi eza lokola handicap eza lokola handicap otia poudre fond de te boye omonaka mabulu omonaka bambuma mais soki oza na babouton te fond de te na yo ekovanda kitoko na nzoto. Voilà la Chine. En tout cas, bonne journée Nabino. Ciao, ciao, ciao. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.